première fois vanda bandondima makambo nyonso ke nasalaki yango mutu nyonso akowangana. Peut-être soki bomonaki ere mosusu na bandaki kondima makambo bongo ezalaki juste mpo baproposaki ngai na bakonzi kaka ya mboka oyo nde baproposaki ngai. Donc vérité ya oloba eza mpenza ebele me na oloba mingi te na osenga mpena bopartage video oyo soki osenga ekoma même epai ya chef de l'état ekoma pour comprendre ke azotravaille na bato ebele oyo baza baaventurier. Nga na oyi kowangana te naza mpenza voleur sele yo ndenge ayaki wana sele yo aza mpenza plaignant na ngai na reconnaître ke oui nakota na ndako ya sele yo mpe naza capable ya kobanda otangela bino meme na bato mosusu nakota na bandako na bango mpe baza bakonzi me bayebi te naza prêt nakoki owangana te. Mais makambo oyo bakangeli biso makambo ya kidnapping makambo wana bavrai bato oyo basalaka makambo wana baza libanda mpe nga na propose na leta ke naza capable ya kopesa bango babandi ya bato wana. Mais ti basalaki makambo mbangu ke bakata audience mbala moko sans que to poursuivre ba oyo batikala libanda na sir population bomonaka mam na TV me boyebi te pourquoi esalama ya bongo. Donc bakonzi ebele baza na nsima ya makambo wana. Ngai babenga ngai epa mokonzi moko ya la polisi ya mboka na biso nazobanga kotanga komone siko po place naza na prison naza place moko naza menacé oyo nakolala mpe boye nalamuki naza te. Donc naza na prison lokola prisonnier nyonso te malgré ke nde bakanganga awa bakangaki ngai na ni épreuve mais toza na bato oyo baza na prison oyo bakanga bango bakangi ebembe eza sur place na se ye moto awuti oboma ye mais aza na prison azotambola lokola prisonnier nyonso azosibir peine na ye. Mais nga na lokola na double cachot na prison na prison mosusu na accès même ya téléphone te nyonso wana bazobanga mpo bebi ke na koloba bavérité. Et puis preuve en appui na kolakisa bino baenregistrement ya baappel ndenge nasololaka na bakonzi ya mboka kaka nde naza na prison na nde bazofortifie ngai ke nalobele oyo te nazala calme bango mo bazogere makambo mpo soki nalobi bavérité wana ekolukela bango baproblème. Nga baproposa ngai na mokonzi moko ya la police aproposa ngai tokutana na ye na biro na ye wana na koti obima prison na osalela oyo te aproposa ngai makambo oyo nayebisi bino wana ke nakomotakisi apres ngai nayebi ke enlèvement bato basalaka yango soki bozwi motu bozwi biloko epuis bolibere ye akei. Mais ngai nazala surpris okamwa natamboli na bango première fois tellement ngai nautaki kobima prison nayaki nao na telefone te téléphone tozwi bapesi nga téléphone yango mbongo bapesi ngai me mutu bazokitisa ye kaka te bazolibere ye kaka te. Babenga général Kasongo ti tokutani na général Kasongo basola na général Kasongo moto wana bakitisa ye le reste nga nayeba asu te nde tokendanga batikanga lobi nango su tobandeli meme mana moni yango oyo eza na sens te oyo kopa ndenge tozosala boye bato yango totikala bango te nakima na mona na asu na bango te. Nazala surpris bayokanga ngai bakangi ngai nga na bi bokanga ndeni bino bopropose ngelo nga na boyi bokanga ngai ndenge nini na bandi osala neti koganga nde bayoyebisanga ke zala calme oyebi nde tosalaka makambo yo ozali ya moko na biso donc jamais tokoki olivre yo que ça soit les problèmes ndenge eza boye yeba yango ke na minute oyo président bapropose ye biso ke il faut tokanga bato ya baenlèvement fotokanga bato ya baenlèvement mais oyebi yo déjà faire partir na équipe ya baJP donc jamais tokokanga soki tokangi eza lokola tomikangisi eloko oyo ozosala eza boye pesa biso Isaac na entourage na ye toza na besoin kaka bato moko boye tokanga bande moko boye bamonake non wana bato ya baenlèvement yo nde oza na yo kobanga te yo ndima ata bato yango bazowangana yo ndima na yo kaka ke boza bakidnapper biso toyebi nde togere mbongo ezozwama na kati ya mbongo wana yo oza na 50 000 et puis tozofaire voyager yo ozala sukanga ata pour la première fois vanda bandondima